Bien, tu fais, bisous les camalobana et belé. Tu veux toujours un enfant. Bonjour, Boza Kolanda DMTV. Tozan esengo ya koyeke bozali ebele nangonga oyo lingi to partager na bino lisusu ndenge tozui habitude sur un sujet moi à réflexion par rapport pe ya actualité ndenge zoleka boyebi ke makamyo surtout mingi eza pe kaka lié na maladie oyo coronavirus ezali ko frapper biso to senga na bino bo continuer toujours ko salela ba mesures barrières ba kondi ba recommander na biso pour na komi batela na maladie wana pour être prévention ya ngonde mutezali meilleur traitement par rapport ya maladie wana sujet na biso ezali pe quand même en rapport na coronavirus mais par rapport ya bandeko na biso ba congolais ya République démocratique du Congo oyo bazali à l'étranger bazali ko se retrouver à l'étranger boyebi que chef de l'état na gouvernement ba otaki ko rapatrier moi ebele oyo bakangamaki na Dubaï après ko lela ti finalement ba rapatrier bango mais awa pe ba komi ba placer bango na ba condition moko ezali malamu te bo landaki certainement vidéo ya ba maman bazali ko se plaindre sika ba lojaki bango alors que ministre de la santé a promettait que ba otia bango na ba condition bien mais lelo toye par rapport ya mbela o ba congolais bandeko na biso oyo ba lancé depuis Brazza par rapport ya makambo ba kutani nango kuna na période o ya confinement pe na moment ya pandémie au coronavirus avant to ko sa mo analyse na biso muke par rapport à likambango je vous propose bolanda information côté tozola ki yango na moko ya ba média ya place awa et bon na simato sa mo analyse na biso muke je rappelle que bozolanda DMTV si vous êtes déjà abonné merci si vous êtes non abonné cliquez pe comme abonné comme vous sentez que cliquer na cloche eza juste à droite wana pembeni pour que yango permettre na comme ko ba notification sur ma prochaine vidéo na biso à tout de suite hein. Un message au adressé à président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso. Ezali message ya colonie ya ba congolais ya Kinshasa topé République démocratique du Congo bazana Brazzaville baza ko se plaindre ba bengi biso balobi et makambo etali Covid-19 je crois que na Brazzaville ba disposition ezwami pona ko kabola population moi quelque chose ya ko dia et ba pesi yango na ba préfecture ba pesi yango na ba chef de quartier bref na territorial ba sala musala pona ko kabola batu mais bazu ba liste basali ba liste magloro nyonso kei mais soki biloko ye bazoko sauter bazaïrois bazoko sauter ba congolais il y a RDC alors isali bango pasi bino moko boyemba que ebale ya Congo eza le pango te mais eza nini kupa balobaka nini eza nzela alors ekomi na mambarolia basotaka mutu te surtout mopaya donc eza deuxième patrie na bango président Denis Sassou Nguesso je crois que atala eloko wana malamu ba zaïrois topé ba ressortissant République démocratique du Congo baza kolela parce que baza prise en charge te moi égoïsme moi ba kanaï mo que salema place wana et je crois que message oh ça valait la peine topé sengo donc ceux qui bondimi bango ba fanda wana bo bundana riposte il y a Covid-19 ensemble je crois que sur le commune a avantage il faut qu'on considère bango le la bateau ba fandi na Congo Brazzaville et bazana droit wana et se retrouver parce que ceux qui peut koto ba ça wana na population baza awa je crois que rozala et le moko ya malamu te donc faut éviter moi ba réflexe xénophobe wana moi ba réflexe wana ya ko écarter baninga eza eloko moko ya malamu te je crois que message et leki et pas ina ba konzi ya République du Congo la République sœur d'ailleurs parce que tout ça na bango kombo moko pe tout ça na bango pratiquement lupango. Voilà donc boti kolanda wana message au ba congolais ba na Brazza batindaki na
chaîne wana au journaliste à lobby yango a lancé d'ailleurs message na président Sassou Nguesso parce que président Sassou Nguesso a s'organisé pour qu'il y a ko distribuer moi babiloko ya kolia na ba congolais au bazali kuna parce qu'ils sont bien conscient que na moment ya confinement bozo senga batu ba va nanda ko mais les gens n'ont pas le moyen pour nous ala payer bomaka. Les gens n'ont pas le moyen ya ko vendre nandako sans kobima pour que bazwa quelque chose ya kolia. Alors président Sassou visiblement d'après l'information de Tolandi apparemment il a s'organisé qui pour que na niveau ya ba mairie ba ko distribuer ba biloko ya kolia na bateau ba certainement le plus dans les besoins. Ba congolais na biso bazali kuna baza kolela comme d'habitude de biso to komaka bana mawa tolela lela ka baza kolela que Sassou Nguesso atala pe kana bango parce que bango pe baza confiné bana moyen ba bimate donc bazangi makoki ya kolela bolandi ndenge journaliste azako s'adresser même na président Sassou mais personnellement sengeli à un moment donné tu es rappelé ko garder moi dignité na biso ko préserver yango tomoni par exemple dans mboka lokola États-Unis président Donald Trump a pesi mbongo na ba américain pour que bakoka ko survivre pendant période où il y a confinement ils allaient qu'une affaire il y a ba $1,200 ndeto yoka ki na bato bazako na pesi ka na ba américain te a pesi même na ba baza résident à partir du moment où au salaka et j'imagine qu'à partir du moment où vous allez établir légalement, je ne crois pas que bateau bazali sans papier, bapesaki bango peloko wana. Donc il y a certaines choses tant toujours le bateau était journaliste à lobby naïe mais et c'est quand même tout réfléchir ça capé ce qui l'état il y a mboka moko boizui mokano est-ce que mokano wana zu azu ngo ezaka kamabe pour ba pesolo ko faut ba yeba pe ko zaka pana bangote mais ce que ba yebite que yo zala ka ba opeso ngondeni au kota par exemple dans une situation irrégulière ba yebite que yo zaka na ce que ba opeso ngondeni au-delà même de ça to raisonner nan Congo Brazza na biso to amusikate. Moi je pense que olé akolé la Sassou nenga pesi na bana nae autant to lelande awa président Félix Tshisekedi a Lucas Sunga bandeko na soit ko rapatrier bango bazongi awa soit alors kotinda la bango ba vivre kuna po balia mais nazomo na tendeni ya kotinda ngo parce que déjà bana o baza na Kinshasa na Gombe même bato bazako lelanda la ba pesi bangote. Siko mboka mopayazo a pesi na bana nae bino pe bwa kuna bandi ko lelande to alors que mboka na biso moka tikali ko pesa pe yangote. Donc moko zosa la père moko moi à Sony boyebi kaka biso tokoma na biso risé ya tout le monde yango moi moto moko akobima boye Christian Malar moko boye aye pa fingi na président na bino escroc abengi e pe tyran ezoleka nango pe kaka donc ya moko dignité na biso to meka ko lata kana no kazaka wana ba continue biso pe ba ko sunga biso on se fait pas respecter na ba mboka nyoso tout yo biso toza ko kenda kana za vraiment kitoko te za elengité c'est regrettable donc olanda ba information abongo et puis quand même moi pas si parce que Brazza ils ont aussi na biso on peut aider bande ko na biso ba kuna so ba na détresse imaginez ce que le gouvernement Congo Brazza boina le bika ça saka ba Congolais Brazza chiko bo lela ti wapi et sengeli ko boa kambela wana pa ya ba konzi na biso pour que bangonde bazo pe ba responsabilité na bango soki bana na bango moko quelque part ba ali na situation moko ya difficulté tout monde ka na tanga corona ba belge ba tindi avion ils bande na bango ke ba américains ils ont fait la même chose et pourquoi pas soki moyensalité bozongi na no corona vidéo zongi kuna na Brazza isika yo vanda kosaka ba makamno l'air la casa sous parce que ça chose dans mbongo père opesa tout le monde donc c'est ça aussi la question qu'on doit se poser au lieu à corréler kaka information modèle wana tout ça pe na mboka ba paisa pe musikate donc ici on peut aussi s'organiser il aurait fallu ko boka pe message na mutoko Steve Mbeka za ministre sur les affaires sociales bablo moi ya bandenge wana pour que ba batala pe kawana mais encore une fois je le répète déjà bao baza sur place awa bao daenzala la population en général ba prix à biloko zo matana marché dollar est commis à 18 lelo. Donc dollar est comme dans on a les c'est comme qui déjà comme déjà là bas 18 bah côté monsieur déjà il débordait déjà 18 yuan donc $1 pour 1800 francs congolais vous imaginez donc vous imaginez un peu dans quelles conditions bah tu vas vivre dans la période où bah prix à biloko zo mata kotoyo gouverneur à koleka ote bah prix on a total lango koto ministre économie écoute bela qui nettoie là comme on a été donc bah biloko zo mata lango kaka prix donc bana o baza besoin tout fait bango bah biloko zo mata prix ndé bah mboka mpande boko aider bango ndeni bah ça sous temps bazo
tolanda makambo ezoleka gouvernement biso ezosala bamuyibi ya mbongo tosandeni bozwa bano bakuna la valeur sur baleki ermo ba bloko tozoloba mais ezopesa pe kanda ezopesa na pasi epesa même na pasi ya na posa même ya kolela parce que toza mitu na toza wapi mboko eza pauvre mbongo esengeli to gérer ngo malamu po to pauvre misu bayibaka bazwa bambongo ebele batia ngo na bapoche bana na bango babimisa ba photo ba voiture chère balakisa bat na mbongo moyibi sont sérieux à un certain moment ba makamusu pe ko le rappel sauter hein donc eza pena elengité donc na sepeli na message wana te na sepeli na ngote il aurait fallu message s'adresser na ba continent biso bazwa responsabilité na bango po ezala raté makamba osala merci beaucoup to comme na suka saki mo coup de gueule hein pour comprendre parfois tu rappelles moi ba coup de gueule ya bongo oyo ke toujours s'adresser pena na ba acquis des droits de biso to mesana koloba kotoyo pour que permettre quand même que ba chose bouger hein ba blo onyo surtout ba monsieur les gars na mboka ngo mo ko tala ngo bozo sala vraiment elengi mingi te to comme na suka ezala ki mon coup de gueule ndé na lobby ya moi quelques petites minutes par rapport ya moi information ndé toujours ya bande on a biso bana Congo Brazza ndenge baza kolela lela kuna par rapport ya Denis Sassou Nguesso ndenge ya sunga bana naï donc voilà ceux qui ont déjà abonné merci ceux qui ont non abonné te cliquer pour comme abonné na chaîne Oyo Kobosa na ko cliquer na cloche ça juste à côté te hein pour comme notifier na ba prochaine vidéo to remettre en ligne et Tobosa na pété les sous que maladie au coronavirus c'est réel hein ezali donc to continuer ko appliquer ba mesures barrières au balaxi biso port ya masque soko bimi en public ou bien distanciation sociale et au moins 1 mètre sur zala batu ko sukola maboko régulièrement ko désinfecter ba surface to simbara mingi na kati ya ndaku soki moyen zali ko désinfecter carrément ba surface nyonso et ozala pe mabete to souhaiter na bino santé malamu to kutani mbala sima DMTV vous dit au revoir.